harmonie na ketchup ando mina si poni ando bimana fali harmonie tu dois za danser za kinda na peu déjà poto film Vanessa ando bimana fali bimana ba danser stindeni mambo zo bozo mettre oh na lo ba danser kutu na no ya orchestre na emoko o nga na lo ba kutu po ba harmonie wana na ba fatu ba utaka quartier la terre ba danser po fali orchestre na nga sala ngo ba te belé o baza na orchestre fali ba mingi ba utaka quartier la terre. OK. Surtout tina ba danseuse ba harmonie ba fatu wana na no na ba Pamela eza Nicaragua eza Bengongo bango nyonso ba utaka na quartier la terre. Vous comprenez? Fallait ando bimala bango wana ba kosi. OK. Est-ce que poto ya ni pona jibe? Yango pe na mwana jibe li sous junior piano il faut ba pe ba bilo mususu au salon. Moni place bato ba koti so monde ba mbrio. Au sali ba sorti mo. Eza nyonso eza akati. Nyonso eza akati. Po ba bilo kwana nyonso evandaka mon internet bandi lelo ti. Po mwana na bima yo lo baba na ba botela mwana na ça fait 4 ans passé. Na 4 ans na nyonso eleki ana zaki wapi kwa sa ba émission. Nanya mando doser. Kezela nanu nanga ndo doser. Po ba botela déjà mwana 4 ans passé. Na tana nyonso lekati kwani. Mais bon, on est tout mambo, on est na monde internet. Le logo créé li kamobo, on est tout monde yango base. Yebango et ça nango intimate. Tu dois comme deuxième semaine, rien dossier ça nini. Et si dit nango. OK. Pour ce ces derniers temps, ces derniers temps, babimi si babilo ke belé. Vous comprendre. Bango mora baye. Oh, tobeta double martyr. Bango mo baye. Tozongela subare na po babilo kana bazongela oyozongela po ba ono so basala ki simbete ba moni ke bilo kana nyoso ba sorti no so ba sa médiatique eza kanini te photo bimisa bomba munene mwana tuka po mwana tuka mwana ba rumbu kota ba kisindora ozo comprendre pe kisindora atiko tekela mwana na drogue ozo comprendre atiko tekela mwana tuka na drogue po yepe muto obebisa po yaza dealer kisindora teka drogue. Nakata lupango na bango onakata lupango na bango bateka biloko nyonso bombe onini nakata lupango banzora nzora ye moko dealer banango bana bango lati ayabu vina biso pe asona mauto kufa vina tsangirngiri vie Goliath mfuja azama mu continent drogue na misu na ngamo na mona kanga kisinzora bien biloko na maboko ba drogue. Tous les musiciens sauf personne eza fali eza nani ba tout ba balo batiba taye à part. Moi, je suis danseuse. Dans un liste à Moulay. Oh, Fatou, tant que tu solo, Ezaki Makamobo, tu es collègue, Ezaki Mamouka danseuse, Baka Yama Fatou, Dissosa, Fatou Zara danseuse à Fali. Fatou à Vouango. Abi oui, Makamouane, on a un orchestre, on a la Zali, Tobano qui est Lolo la crevette, à Tangana Combo Hotel. Fatou Zaki, un orchestre à Fali. Ba voyager là non que ça fallait na igeti ba kenda ba kima na Maroc pour fallait première fois même ba danser na poto ya ngombu tali bossa même ba danser na poto c'est faire rigola na Zénith non na solo la na ndete na ebié na bandomu na epo ezaka na batomo pe na ndoke ne ba concert ya BCBG trop na zara prenda presque ba dimanche vraiment BCBG soke ta ba concert na ye na kendaka. On a série on a non maison mérisa BCBG zali baka on a non papa non nous tous on a J7 le longa na goloise on a zala air nyonso na banda ke ne mingi ba concert à JB Samabi Mendor na Cristal na Atmo bando kende kuma kuna tamo bena kuma na accès ke concert pe koza na photofile na mona tuka na mona ba danseuse mais danseuse on a ndo sur l'année plus ces aka mingi Virginia par ya 100 mandé to utara na bango quartier la terre ya Bibi secret mais danseuse ndo sur l'année mingi za Virginie parce qu'il y a zala moi casse na biso to tanga naï après to kutani sur na monde musical. Mais est-ce que vous peut bien que vous kutana Bibi Virginie vous avez mis en contact? Mais est-ce que vous avez peut-être remettre la bille na sur topé na yo moko pe papa mais formation vous avez peut-être royeba vie au moment tout comme gagner tant besoin qui est moi. Bon, net na solo la on a virginité pour na temps na penda en tout cas franchement parlant na ndo solo na virginité. OK. Na temps on va voir moi na tuka mwana nga na yebi ke non ezaka asombela ka ye lupango era komi na zemi vu que azaki no mwana mukie famille ndenge ezalaka ke balobaki makambo nyonso bazwaka basombelaka ye lupango ye na mama na ye
mama ya mwana tsuka bandovanda na lupango wana aboti pe mwana komo pusana ya mwana pusani akotaki nde baloyenge nana akotaki loyenge mwana tsuka akotaki baloyenge o ngana yebi ke mwana ana akomaka na vie ya drogue mwana tsuka oui et na sima ya mwana na tomoni kisi nzora omoteka na sima kisi nzora tomona fali nana mais moi je te jure na yebi bongo na sima ya kisi nzora tomona fali comment fallait osana makambo giye kosala makambo nini ye osala kisi nzora zana na sima na o wana janvier wana o falela kaki epoto tomona directement fali ozo comprendre tomona directement fali ojiba kota apena na miniature te na mambo non pena tomona pas ensemble na ndenge ya loba mambo jibe mambo penza eza vraiment te mais au penda essaie le coup là et dénigrer jibe na degré moko boye impossible azam mutu moko ba utiliser ya ko utiliser po eza likambo oyi akendaki koluka Sandra pe le quoi za na bakanda za ba compte à rendre na jibe ozo comprendre ça na kanda jibe uma lobe moye moko na tali ba voice nyoso onga na otu koyoka ba voice Sandra lobi na za na kanda jibe makasi ozo comprendre na kanda jibe boye na bwasala nga bwazongisa bwa lobi makambo ebele intoxiqué mwana ye moko mutabengeli ba journal bango na kisi nzora babengeli ba journaliste kende yaka yambaye aloba boye mais olobi ke mwana za 9 ans obotaye na 15 ans osase ko za 24 ans mais babimisi âge nao 28 ans siko botaki na 19 ans siko place wana monte ke bi malouche invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous vous aimons tellement, et puis on est vraiment censé vous informer, vous former, vous divertir, même moi, ça, tout message vous savez, de temps à autre dans l'émission, et puis là également, tu reçois plein de temps. Il y a sur la Maïmatali culture en général et puis là sur la Maïmatali fait l'actualité parce que l'actualité est liée na place publique au tout le monde qui m'a ramené qui moi mingi mais là tu rejoins bien sur la en ce qui concerne il y a ex danseuse il y a Wenye Musica BCBG où ils allaient orchestre chez ya JB Piana oh le gars ça moi pas si mingi il y a qu'on a biso ya moi si ex danseuse moi en tout cas Brunette oh lelo aïe ça la révélation pour na moi na oh bazali na l'artiste et musicien JB Piana mais quand même tu rejoins à détailler moi ba détail émission Mickey par rapport à émission na épée colo de la où ils allaient solo topé vérité na katia ba émission à ça tu vas sortir médiatique na et tu remarqueras pour éclaircir ba négocier ba zone d'ombre je pense que tu allais awa mingi pour na côté la moto tu ko soit pas ya moto mais il a pour na colo de la mingi tu peux ko décrypter par rapport ya où ils allaient maende quoi comme si la sur na réseau et puis où ils allaient le rôle la contradiction tu peux ma cramosso ils allaient tant sous le contraire na au biso to zo qui liboso le rôle message mais tu remarqueras progresser bon déjà na katia émission mo na koyamba Nana Kabena ou azali moko banaliste également azapé moko bandeko to yambaka tango yiso na ba émission na biso mais azali pe ex danseuse na kati ya ba orchestre moko de la place na kati pe ya mboka na biso o le loi évoluer qui peut le la danseuse également le la ndeko na biso pe mwana ntuka quand même on repère ça ba détail émission mike par rapport ya o ezali makambo ekomeli ndeko na biso mwana ntuka je pense que toujours que les malembe pour la émission mais déjà dans mon opposé pendant parole dans mon invité qui est Nana Kabena qui est à ma droite déjà toujours que les Arnaud Malembe pour nous rejoindre on a biso Nana à qui je dis déjà bonjour Nana Kabena. Bonjour Kevin. Kevin Mohamed calme. Kalamakasi hein. Oui Nazali nanga. Avant on avait nous le roi d'assaise mon petit moi mipende. Eh nani nanga.
avant la vie, on doit danser, maman peut dire mais peine bonne santé non. Santé bien vraiment, santé bien en Nzambe. Ça va vraiment. Aussi monter ba épreuve ndeni Kinshasa zope la moto, Congo zope la moto, ba ningam na est koto kuna likamusu koto biso dollar, ozo le sabatanda na Kinshasa. Bon, to bunda kaka Nzambe osalaka grâce pour vivre chaque jour. Donc on la mukara déjà to zo moins lipa, moins nini, donc c'est que Nzambe osala grâce. Bon mambo déjà et banana ngo déjà non déjà banda kala. Oso totali déjà na kinto le la kaka. Ezala mbongo ezate non na mona te mutalo ba mbongo ezali. Ezara non ka bongo. Bon, tozo lukara to surmonter ndenge ka kikende la. Okuta na ngo lié, okuta na ngo meli, ezapete ovani kaka mukoleleki, Nzambe au pouvoir kaka. Ouais. Voilà, mais les autres viennent bien la qualité à l'okola moto pas soit kata ko buka makino na kati ya orchestre moko ya mboka na biso. Je pense que aux arami côté à quartier la terre je pense na oui, bien sûr, mabina na quartier. Obina na quartier la terre, les loyo likambu ya ndiko na biso mona ntuka. Est-ce qu'on a pas au courant que mona ntuka botana artiste JB Piana? Oui, naebi que Prinette botana na JB naebi yango. Naebi yango depuis kana depuis batane. Depuis banda bota. Banda ninga bota na ebi déjà lisolo na ndinga botela makambutu ti ba teri ko bazwa ka pe mwana na eba makambu nyonso na eba ngo banda kala ça qui informé na makambu nyonso oui na za qui informé parce que to za rappeler ba danseuse musuto solo la na bango ezaki na ndenge pe ba za rappeler na ba BCBG ya ba orchestre mususu ba masolo pe ka ndeza na ba kinto yo karakaka na ndeza la ke mon entourage le quoi boza déjà na monde musical. Oui, qui est moi, les camons, les camons, moi, bah, bêter le pays solo. Na yo kango déjà na ebi. Mais tant on dit que vous avez la danseuse, vous aurez pété un solo na bango. Est-ce que ils auront pété un comme là que vous aurez vous avez contact na Brunette? Non, na solo la na ndete. Na ebi na bandomo na epo. Les arana batomo pe na ndoke ne ba concert ya BCBG trop. Na zara prenda presque ba dimanche vraiment BCBG sokebe ta ba concert na ye na kendaka. On a basé wana no maison mereza BCBG zali baka wana no apavana no to za na J7 o lelo ngana goloazo na zala air nyonso na banda ko ne mingi ba concert a JB Samabi Mendor na Cristal na Atmo bando kende kuma kuna tamo bina kuma na accès que concert pe ko za na potofile na mona tsuka na mona ba danseuse mais danseuse ngana ndo so la ne plus ezaka mingi Virginia par ya 100 sans demander tout à na bango quartier la terre bibi secret mais dans ces anneaux sous l'année mingi za Virginie parce qu'il y a zala moi casse na biso tout tanga naï après tout kuta ni suna monde musical. Mais est-ce que vous avez bien que bono kutana obi Virginie bozaki mingi contact mais est-ce que on a vous avez peut-être remettre la bino masoloto pe na yo moko pe par première formation vous avez peut-être oyeba vie au mwana tout comme communier tant bazwa ki mwana. Bon Net na solo la ngona virginité pour na tana penda en tout cas franchement parlant na ndo solo na virginité. OK. Na tan bazwaka mwana tuka mwana ngana yebi ke non ezaka basombela ka ye lupango era komi na zemi vike azaki no mwana mukie famille ndenge zala ke balobaki makambu nyonso bazwaka basombela ka ye lupango ye na mama na ye mama ya mwana tuka bandova na lupango wana aboti pe mwana komo pusana mwana pusani akota kinde baloyenge nana akota kiloyenge mwana tuka akota baloyenge o ngana yebi ke mwana na komaka na vie ya drogue wana mwana tuka oui o ngana yebi na wi ke mwana na kota vie ya drogue oso comprendre vie ya drogue yebi vie ya drogue ndenge zala vie ya drogue eza vie moko ya bien to komela no ba stimulant musunde zala komela no bière oko fumer no ata cigarette to komela diamba ndenge zala. Mais ce qu'on continue la vie à drogue, dès qu'on a un bar qui est pas éthique à zéro, qui peut être ça ma part. Vous comprenez? Alors qu'on take à l'oupan, il y a maman naïe. Attends, attaque l'oupan, cela veut dire il y a mon condé, n'inga expliqué sur la télévision. Et ça fait que non, n'inga l'oupan après ça arrive à document l'oupan, moi papa moulou, mais ça y est attaque à l'oupan. Non, nabi boy, tous à la barre réaliste. Papa sur lupango ndeti Kevin do vandi boye ndeti mwana tuka lo kwa zaki na mwa mentalité ya bomwana mais maman na ye wana zalaki wana zaki mieux placé ba ndeko ba zalaki pour gérer ba pesi bino lupango buko ya lupango yango ba pesi bino poso eza ya bino te bo vérifier bo landela bo comprendre que ça lupango na bino te oso comprendre mais ba pesi bino lupango c'est que ba mikanda makambu nyonso zaki ya bino boketi na ba cadastre po za la bongo bokena ba commune makambu tout bokomi makambu nyonso ba signer ba pesi bino lupango. Et après certains temps, tout le monde voyait au bimakalobi qu'ils ont le pont, on est peut facilement. Ok.
Et ça bon te ça que non ba te kaka lupango. Vous comprenez tant ba te ki lupango ba leba mbongo er komi que non ba kolo lupango obino botekele comme ba bimisa bino jiba zwela bango le soit appartement. Vous comprenez mais tellement que vie à kotaka nango ya drogue. Ba dealer basé belela ba barumule ti ba kisinzora ba dealer. Dealer cela veut dire ateka drogue. Vous comprenez moi nana kendara déjà melaka ati nde ba ko mona keno vu a komi nango pona bokola mwana na ye ezala passe nde ba yaka kozwa ye mwana bazo mona par force te bazo ye mwana wana pona vie o ya koma ko meni ozo mona ba moni ki e komi passe po banda ko gérer mwana nde yango bazwa ka ye mwana wana. Vous comprenez après aye moko ayako sa ba vie na ye kenda pe bangola asali pe ba vie na ye misusu akenda ngola mona tukazaki na ngola azala na ngola ozomona metanga moni ki atambola moni ki esimbi te orozonga na pe papa chéri oyo leli pe tant que mama ya mwana aoyoka pasi oluka nde nini au soutenir yo ya koluka nde nini na kozala po papa chéri akangela ye maboko te. Bien sûr tokoloba keno mwana wana azaki mineur tanga kutaki orchestre wana tobo yango te. Ozomona kobima déjà na mwana ya âge ya muki aza na moins de 15 ans ils ont déjà viol benga bango ba pédophile. Ozo comprendre c'est pas bon to ko accepter acte wana te. Maintenant o ekomi lelo to ko ba nozonga kasi mate tout à la mambo elekaki po déjà to tourna ki page wana to comme déjà na bandenge musu pour mwana déjà botami okomi maman mwana pe en plus okomi déjà grande fille to to mwana papa na ya lekine musu bikaza mwana 96. Est-ce que on a penza papa na ya bon mutu aleki déjà ne musu lo baza papa na ya biso to lobani non parce qu'il y a une vidéo zo ba actualiser pe ya Joka tango ya mbaka mwana tsuka tango tuni oza na mbula nya bi 11 ans également tuni ko papa na bino na bi papa José oui parce que le réseau tia moi kita ngwana côté papa José côté papa Bruno ba kombo za ba papa ba maman misu bazala rasoki akaboni na mobali akomi na mobali misusu alaksi mwana papa na oyo wana vika za mwana mukie soki papa na José banaye ko bokole déjà bana bo mwana olobaka wana papa na ye mais vrai père né réel yo wana wa mibi misi Paul bika za kita za kina ba fond bango siko baya ko contredire papa wana balobaka no aza papa na été. OK. Vous comprenez papa ngalobi oui a solola na bandeko na ye bana nanga miso solola na bango papa mukolo bongo ya kaka ya ne miso pa ya kosa ke mwana na ye on a battu musu babeza montage bazui papa moko boye dans les vidéos ou tino dans les nia bazui yo kamba mo ba utiliser mamo bima mwana papa ya mwana tuka ye mo papa ngalobi so ba monike o ya lobi eza ya lokuta ba ya ba leka na émission. Vous comprenez asa papa na ye Asa déjà na 28 ans, donc ce qu'a boté moi na âge à 19 ans. Biso tozo ko encourager JBT. Ozo comprendre. Tozo linga te que to soit par na ye. Ozo mona. Mais to linga makambo ekende na ndenga bien pour les gens na au début ba traiter kango à l'amiable. Ba traiter kango na famille. Ozo comprendre. Ba solo lango na ndenga famille poti ba somba lupango si andi makobota. So ezaki justice to makambo so banga ba sala ngo dès le début. Benga bazela tête au moins a déjà commis na 9 ans, yé pe a commis déjà majeur. Après ba yo beta li soloana. Ozomona. Il faut que luka kondima mutu na un pasale la mambo moko asale la. Opoza ba papa mingi ba boti pe bana ba sundula bango. Ozo comprendre. Emsu ni mama wana so ki para ni na mama wana. Yo kutu bazio mwana na maboko ba bokola na bango yo mwana. Mais ba musu ba sundula na mama na mwana. Tout le monde, même ma artiste belé basala en haut. Vous comprenez? Biso acte au monde ma beza ka parce que on a ko bimana mona na zara mukie. Mais zaki dossier o déjà les kaki. Ba fundaka yango te. O ezaki na l'état pèse mo be plainte mo be ezali wana pona jibe ba fundaka e po dossier elle était kufarate. Ba fundaka ngo te ba solo la ngo bango na bango. Ozo mona tango lelo yo zo lingo yo bimisa dossier na yeba ndenge nini obimisa la dossier wana. Soza pour ça jiba et deux yebandeni no ko solo loko lukata ba parents na yo luki mikolo mo bobo ke ne pas jibe to boye bise ke soko sali yango te to ko sala boye buta so jiba lo ba mi ke mba mo sala sortie médiatique yemba mo banjolo ba mama mbwana nyo. Mais pour vous est-ce que ça instrumentaliser tout ça na meno en mode derrière makamba aza mutu mo ba utiliser ya ko utiliser po ezali kambo ye akendaki ko luka Sandra
Sandra pe lokwa za na bakanda za ba compte à rendre na JB ozo comprendre ça za na kanda JB o ma lobe mo yemo ko na tali ba voice nyoso onga na otu ko yoka ba voice Sandra lobi na za na kanda JB makasi ozo comprendre na kanda JB boye na bwa sala nga bwa zongisa bwa lobi makambo ebele intoxiqué mwana ye moko mutabengeli ye ba journal bango na kisi nzora ba bengele ba journaliste kende yaka yamba ye aloba boye mais olobi ke mwana za 9 ans obota ye na 15 ans osase ko za 24 ans mais babimisi âge nao 28 ans si ko bota ke na 19 ans sko place wana monte ke bi malouche ndeti nga pona ngai Sandra bababilo mususu lelo yo komi déjà ko sambela OK ozo comprendre ozo lobake na koma ko sambela na koma franchi bwena eza na babilo mususu ko tika ngo pele kanango luka nzamba sunga o ndengo koli yo komi déjà na ba 40 d'années oza pe mobile no moboti pe mwana nao osala pe vie na yo est-ce que ya sunga asungi mwana tu gata avec l'idée que non ta musu mwana tu ga na facilité wana te ko ba journaliste ya il pas le ba journaliste des pas le ba journaliste c'était Kevin pour na yo le journaliste ça les messieurs ça obligé te ko fa faux sang dans sunga azaki déjà na monde média OK azaki danseuse soka ba luka ba journaliste ye moko akota internet au tala benga journaliste oyo ça une émission samba ka atteindre azaki censé to ki sinzora bazaki censé lokila ye journaliste et d'ailleurs ceux qui sinzora zo ba kengande na mema mwana na weba ka mona bataza mukyo mema kai poanya ke bina pourquoi yo mema kai ke bina est-ce que ma parents bazaka au courant oui bazaka au courant mwana ngoye moko na témoignage netanga soloba alobi ke non tangu na mataki podium na bini na sisi kobina batuni mwana nani abi batu batomboli oyo nga oyo sikwa yaka na nani wana po yo bina amata na podium après babite ba kebenga koko na bango babengi koko na bango jiba $100 a pesa na maboko koko na bango ale bakena ye pour protéger nenga binele msu pona batu bakena elobi nango ayo zonga sike ba parents bazaki d'accord autorisaki ba autorisaki yango ozomona OK eze lo mo ba intoxiqué mwana na fo lo ba boye soko lo biba orozana lo mo malunga te ba lozaka ba $100 ba $200 oliango pe sili nango boye mo ko samba be mission nyoso o ya salaka o nyoso ya salaka bimana ba sortie médiatique nyoso alobi na Kofi Boye alobi na JB Boye et sala nini poti lelo mutazwa raswene eza prophète au place o ya zo sambela OK yem tasfute la kinda ku yem tasokipa na hai seke na be mission o salaka batango pe batala ba pesa na bango yelo te so rajo kusana ali nazana ngo pona JB isa ndeti ya nini koza ndeti ya nini eza bazuwa zuwa ya nini eza ya zuwa ya kibo okiteka lobinga na ndobi mana JB balongoli sanga bazema salanga bwazongi sanga boy yo kasi siko muntu oya banda ko bimana JB alongoli saka ezemi yo ko boti na mwana au sali soma mba bien OK est-ce que au sali so be mission bien ndenge ka famille na obakenda ko luka JB basolola na ndenge botaki mwana marambo nyoso ndoko mai na zemi ndenge pe ka bakokai ko sala pona marambo nyoso so monique komé na suka oza pe mutu ko pe ko mikiti so yete na kompena na suka tabo au moins bato bazala mpeza bato musu bazana ba cœur dur bana mitema makasi asundoli bana sundoli pe bango ko to mona ngo ba artiste belé o comprendre na kozonga sima to to ko mona artiste moko ya munene ya mboka longola na kombo ya mwana na liboko OK ozo comprendre ce que yo yebisanga tant mwana na o ba reconnaître déjà moi no azali na maboko ya famille ba JB soki lelo yo moko sengi yo mikitisa pa ba JB to luka o solola na famille na ba ke ba solola na JB po ba luka ba ede elo ni nezang je ne crois pas que papa Chéral nga kangele mutema n'intimité mais tellement que ba intoxiqué croyant que na buzo bana epo malgré ça 28 ans mazano mwana muke par rapport à bateau bazo tinda e est-ce qu'on peut na yazo mona question na sala on a gagné plus ok go perdre paix yango neti pona ngai JB aluka asisa likambo yo à l'amiable ozoluka aluki famille mwana na bavandi basololi esengi bo maman basilani nango esili pour moi na peso déjà leki 5 ans aza capable de vendre papa pamba mwana o bakangaka et pas maman eza mwana o azalaka na moins de 5 ans biso ko to ba maman to na babana mona pe papa na bango avandi le msupe na boîte azo soma ba champagne mais mwana ne moko azo bimisa mbongo te azo pesa te
tant na sili kaka na yaka na bando le kana mission eza na bato mususu nde tozala apeka na ndenge na biso bagola ba misu bapesa nga pe ba conseil te nana koloba su mambola te bundana ka pona bana no comme batiki bango basundele esale lote bundana na tika mamboana na maso na leki na ye na lobi makambo na nga affaire na lobi makambo na biso bagola esili. Mais Nana Kabena, est-ce que pour une femme ou Abotina Mobali par exemple, je pense que sur les réclamations, il y a des conabiso, bon en tout cas, bon des réclamations, moi pénalité que torturer moralement parce que ils en ont pas au moins Mickey c'est quand on sous kazana besoin de moi na azana besoin qu'ennemi qui y a photo mais pour moi je suis aboti déjà na Mobali est-ce que ça censé exposer Mobali na télévision pour na masolo mo ndete tellement maramdeti yabo. Oui, aza censé à exposer Mobali na yeso Mobali azo a responsabilité te ya mwana. OK. Vous faut comprendre. Soit azo a responsabilité ya bana te. Amoni que peut-être que na on ndenga famille simbité ya ke na on ndenga baninge simbité. Aza censé surtout mutana soit aza homme public. Vous faut comprendre. Aza censé à exposer ngo. Mais ce qui déjà na début déjà, moi na déjà bazora soin na ye. Moi na ba intoxiqué nga na oyebiso Kevin. Ezate ki alobi bongo wana siko ba intoxiqué faut lo babo siko lobi bongo après na suka loba ki ana posa ki eno poto est-ce que bato siko ba na poto ba vivre à l'aise ena bato musu ba se ba na poto ba senga bato ba mbongo na Kishasa ape na poto ezaka ateke mutu so aza poto ndi aza na vie mo baza stable. OK mwana na za ki stable na ndenga ki tia bota ki mwana na za ki stable za ki bien do vivre bien. OK iye moko assembria. OK mikolo o abie fo baluka bazongisa mwana na nzela so momoni azo continuer vie à drogue tika vie à drogue zala boye posoka ndenga bandango na âge wana ndenga okenda ngotia komela o mukolo na ba âge ba manike ezala somo wana koti déjà koti makasi na makila po ebima e comme un problème aza non trop jeune ana vie na mulai aza no jeune makasi ana vie na mulai so aza ne loko ya réclamer ezaki ka te fois ya kaka na émission o ba yela rezara mwana o ba abandonna ozo comprendre ba abandonner que j'ai ba abandonner na mwana ki para mwana te loko te marqué na ngope d'une manière ya dénonciation autant azo ta masolo ke banaye ko doiter na ba 11 ans banaye ko balongo ici basé mi baletia ko na ba 13 ans azo ta masolo so ko banda ko bomba ko banda kala na pourquoi soit mona ki ke comme ça mona niveau juste ko peser l'évangile peut-être bongo sikonda ko peser sikonda ko peser na ça l'appelle la maman Denise la chef d'état ata soka ça l'appelle la maman Denise penenga za bongo za tika maman ke ayeka maman azui dossier ngomba mora yemba mora bandi ko landela ngomba mo azui jibe akotise na kasho non a landela lisolo ezaki ndenge nini ko batuna ka famille no ezaki wapi tant mambo wana no sala solo na maman no solo na maman ba solo la na jibe ba solo la ndenge nini ezaki bo nyo sono ba landela ngo eluka ka ba régler ngo ala miable bon ebisaka jibe zwa ka soin na ye loko bota na mwana s'occuper na ye to faire voyager to salela eboye esili nango ko batu onde ba intoxiqué bango nde ba otika na soni ozomona po ba okanga na bango jibe te pesa dossier c'est le cas nango déjà et mwana na fundaka na ye te famille na ye pe ba fundaka te so mwana na koko funda te poza ki muke famille na ye ba fundaka te on attend na pe maman livre azaki maman livre pendant la ndela mamba ba viol makasi ozo comprendre na tana nyonso ba seri wana ndenge za maman livre la ndela mamba viol na ndelo ma Denise azali mais pourquoi vous me sont kana temps oyo na temps opé tozala ba makambo mususu tuna minute sur internet eza dominer na Adidas Arena double Adidas Arena mais na sima mwana na to moni kisinzora o mo teka na sima kisinzora to mona fali. Oh, Nana. Mais moi, je te jure, na yebisi bongo. Na sima kisi nzoka to mona fali. Comment fallait au sana na makambo? Giye ko sana makambo ni yo sala kisi nzoka zana na sima. Na o wana janvier wana o fallait la kaki poto. To mona directement fali. Vous comprenez, to mona directement fali. Ojiba ko ta pena na miniature te na mambo. Non, peut-être tout le monde n'a pas ensemble dans les gars le mambo JB mambo penda eza vraiment té. Mais au penda essaie le coup là et dénigrer JB na degré mon robot est impossible.
Vous comprenez? Surtout ta histoire, il y a des danseuses, des musiciens, on a des gens qui ont monté pour les gens ça la marque na Congo te. Et ça la marque partout dans le monde. Les leaders rebelles dans le monde, babi mahana bango pena ba danseuses. On est à la logique et ça la marque partout. Il y a moins de tout ça le bel homme parce que azaki mineur, azaki mona muki. OK. Mais le quoi les salama qui déjà bon autant à commune azemi basololi déjà na famille, marambunyo so ba pesi le pan marambu tout ce que dossier bon mona que déjà besoin bosali close déjà bossi ici. Mais tant moi en tout cas zolo ba que marabu mingi banaye ko samba pesa ke ba chéri na disposition na ende Zambota. Zambota na banaye ko gérer, Zambota gérer marabu belé pour na moi en tout cas. Donc le loso to ba marabu jibe na mambuya. Moi en tout cas, tu vois que troisième personne est Zambota parce que il aime jouer makambo bien na kati wana. Est-ce que les arabes latisi ne ko ya batu makambo te to eza penza yim tagi na kati ya dossier yango. Jou Zambota a oleka na mission pas en États-Unis. OK. Dans les États-Unis bon nda yo ke kombo na yo au mona kana ba quelques jours peut-être pas linga sala live, peut-être pas linga les émissions mo bo aloba au mona ye pas aloba makambo susu. OK. Au mona poto moni no déclaration à Zambota te. Par là, le roi Bissoto Zaki a naté, tu es bien noté. Mais je ne crois pas que Zambota y a le but que, eh, Zamona qui passe ni on a moni boy. Est-ce que yo ndeti yo no Kevin, ndongo za boko linga au kotina moi si na chambre, moi si mso atelemiana pour moi si ana tuna ke maramnini o abazo sala ya ko tuna. Jamais. Est-ce que ko sala? Moi te que place à neza un peu banal, les amants moboye terre à terre, na moni ngo za vraiment na sensité. Ndeti selon ngai. Pour n'indimi na ngate Zambota ko ya telemi na porte moi na bujiba ayena moi na jiba kotine na chambre ya telemi azeli so basisi bake zongisa. Ko batuni moi na jusque là ma nyonso oyo bando salo bando fandela wapi ona zaki kai pa na biso. Anova ne pas na bango bazana maman na bango. Parce que tant bando yo za moi na ti bakenda ni bakosa ke bakenda ka rep. Ma nyonso yo maman bando surveiller moi anote. Tindenga ndoko mabanane batube batongana ndenga ndoko manazema komi nazemi tibake balongoli sezemi wana ndeti nga mama nde na fandi beso mwana otolongola zemi azongi nga na ndako na comprendre que mwana nga otolongola zemi. OK. Omona siko mama mbwana nyonso wana ba parents na bazaki ka au courant na ngote batikeli charge na nyonso Zambota osasir. Mais ceux qui ont la mémoire bien, je pense qu'il y a une vidéo qui existe toujours. Vidéo moko na mona Njora, même moment zaki côté à Wata. Mais comment après vous allez derrière ma camblette ya bakou ya balolingi ya bo. Kasi po awanga na ki to batuna ki na debi. Ki sinjora ebi ba mara awanga. Roger le combattant, bina yebi yote. Après ayo kondima po na nini Linette. Et kisika yondo vanda ki wana. Pe les garçons o asala ki na kisi na mwana na émission première émission ala mutu ya kisi njora. Aza journaliste. Un journaliste. Mais azara mingi na kisi njora. OK. Azara trop na kisi njora. Pone ti dossier na yo soko zaki na to ebi marambo ana ti. Oyaki ovanda na ndeni po bandolande lango. Soko mona ke déjà bandolo ba mambo yo bandoza pe na BCB jo ebi marambo ana nyonso. Pourquoi pas opekisa ki on pe? Pebi pe ka jibe vie na yo. Jiba salelo ba sacrifice belé to moni ku mani ki alobi ke jibe abimisa na mbongo. Donc 50% le pango. Ya le pango onzora vandaka. Omona te ke eza elo mo beza louche. OK. Eza elo mo beza dossier mo beza préparé pendant to sala ngo boy. To zongisa ngo boy to kena ngo boy. Kolekisa mona na bando bando tanga misapi bando sala be bando zongisa boy. Babilo wana nyonso. Toza suna posa na ngote. Oui, tu as condamné JB à Salimabe. Tu as condamné. Mais dans la minute, on a lié Marambo et comme il m'a condamné, les sous-bois, c'était pour déjà et les kaki. Bah, vanilla qui ont déjà dans la famille. Par là, tu l'as banni. Net, il y a un problème, il y a rien, Naza vraiment sûr dans mon nom. OK. Naza non vraiment sûr dans mon thé. Pour rien, nandé na ndimite rien na kolinga akazi mwana na ye atelemi azeli jiba sina ya kwazi ya kezo ngisa ete. Bon déjà tant ya lobi mwana ngo déjà tant abiki abota ki na 15 ans.
Après, yo comme a 28 ans. Moi, na 9 ans. De l'axi qui a beauté na 19 ans. Si ko oh il y a zolo bana nyo sona simelo ni ne l'axi qui a solo. Et puis là on est là ça qui est na 29 ans. Et là l'axi a 28 ans pardon. Et là l'axi qui a 28 ans pour papa na yemo ka bimia pe si vrai date na. Et puis là on est c'est quoi similarité ça toute similarité mais elles sont identiques même vidéo de babimi c'est la biche de bosso grande sœur na ye. Alors bagi PKK abota na 19 ans. Oui. Papa Bruno Père Goloba abota na 19 ans. OK. Si vous avez vu sa grande sœur en étant à l'Obama, est-ce que Mambo les gens. Non, elle n'a pas sa grande sœur n'a été. Attends, le but sa grande sœur n'a été. Parce que la fille ou ana ou aleka qui a l'Obama Mamboana Nyonso. Tant à l'Obama, est-ce que moi on a déjà ça les sorties médiatiques? Abimé non té. Mais voyez déjà l'Obama qui a beauté à 19 ans. A soit peut-être en démentir peut-être. A soit peut-être en démentir té. A quoi wanga na ngoté? Au but ce titre il y a un concert à BCBG déjà ti. Moi, non, c'est déjà, avant que ta botte, déjà, qui déjà, comme elle déjà grande fille. Ok. Vous comprenez? Il y a un moment où les parents, il faut qu'ils aient la camaïde. Vous comprenez? Net moi, dans 11 ans, le boité, l'école de danse est allée. Vous comprenez? Ce moment, dans un poste bina, ok, au quotidien, dans une école de danse, dans un cadre une école de danse. Après, soit comme une majeure, comme une maturité, ndé a rokene na orchestre, songolo, tondengeni. Ozomona kena ajuana ya mukie pona minute omonite le kwa mwana azaki intoxiqué na ba question na mambando loba alobi ngo dede po asali na consentement na été po elo no so sango na consentement na o préparango ebi kende na za bwende na ofanda bwende ya pa Kevin na ko expliquer bwende ko loba boy ozo comprendre na loba boy na ko expliquer boy mais tellement que ba intoxiqué yo faut loba boy ba telo ba marambo mo boy te so ba tout bota ko ba 19 te loba 15 ans mais entre temps bozo bosa déjà ba image déjà bima ke ba loba déjà moi na bota déjà na 19 ans. OK. Ce que yo yebisanga temps déjà bobimisi le kuta na nyoso ata lelo boke na justice. Est-ce que jibanga okoyaka? Po boyebi PTJ betanga yaka pesa ka bino lupango tanga solo na bino to solo na ba avocat na eto yebite. OK. Peut-être dossier n'est déjà pas avocat na yeba déjà ba dossier nyoso po lelo so bino botomboli dossier maman pe ba oya yeba ba avocat ba yeba banjo samba. Ba bimisi pe na ba papier na ba preuve olobani. Bon, si je comprends parce qu'il faut donc clôturer rapidement. Dans mon qui commentaire moi ndeko moko lobi batanga kombo ya artiste et musicien na ba danseuse na été je pense que le nom ezongi tout mais ça fali ndenge ni fala bimana ba danse harmonie na ketchup ando mina si pon ando bimana fali harmonie tindo za danseuse akenda na EP déjà poto Fimo Vanessa ando bimana fali bimana ba danseuse tendeni mambo zo bozo mettre oh na lo ba danseuse kutu nanu ya orchestre na emoko o nga na lo ba kutu po ba harmonie wana na ba fatu ba utaka quartier la terre ba danseuse po fali orchestre na ndinga sala ngo ba te belé o bazana orchestre fali ba tu mingi ba utaka quartier la terre. OK. Soto tina ba danseuse ba harmonie ba fatu wana na no na ba Pamela eza Nicaragua eza Bengongo bango nyuso ba utaka na quartier la terre. Vous comprenez? Fallait ando bimana bango wana ba kosi. Na la question pa bando menacer harmonie pourquoi? Vanessa mo bwana fana na babu marché bo. Alonga orchestre na poani. Po avuango ke ngape na bimana fali leka nana ni Nathalie makopa kenda ofunda. Tala kutu marambu nanya lobi boy na boy wana kuna présence na ngai. Ne basilika ba benga na oui na présence na ngai sala des autres de Nathalie makopa leka nana ke chopa bunda na Vanessa wana. Vous comprenez? Pourquoi pour ando bimana fali na ndeni? Na oyebisu ka ando bimana baonte. Non, bakosi danseuse na ye moko bando bimana bango apa wana pa bima pena ba danseuse orchestre mususu Pekas eza likambo wanga na teta likambo tolo baba ngani na lobango que tous les musiciens sauf personne eza fali eza nani batu tout baba lo bati bataye à part moi tenga tengelo bakongo na tengelo kuka no de danseuse dans un liste amulai oh Fatou tant bando betali solo ezaki makambo bo te koleka ezaka mamuka ba danseuse ba ka ko ya Fatou disosa Fatou azaka danseuse afali
Fato avuango. Abi oui, makambo wana ndo sala mon orchestre onga na zali to bando ke lolo la crevette atanga na kombo ya hotel. Fato zaki na orchestre fali. Ba voyager là na orchestre fali yena igeti bakina bakima na Maroc. Pour fali première fois même ba danseuse na poto ya ngombu. Tali bossa même ba danseuse na poto se faire rigola na Zénith. Fali voyage au baba fato bakenda poto bakimela ne na Maroc. Yena igeti. Ba bunda na po ba 1 à 2 ans de ba ko kota Paris. Ok. Vous comprenez? Ce qu'on y a, il fallait abimana badanseuse. Abimana badanseuse, abimarana badanseuse. Kobimarana zo. Abimakana badanseuse, abimarana bango. Abimarana bango. Pamela o msusu ana ndo bimana na jekamine. Pamela ndo bimana jekamine, abimana jekamine. Tant fallait yo kanga longo la jekamine point. Jekamine longo pa pona mamba Pamela. Pamela musu Nicaragua abota na Eric mwana ne coupé à son âme mwana ngotanga kufarande fala yo lobaka fatine ka poto bona wena ya kotinda Pamela poto pona mema danseuse poto te Pamela pa kenda poto wana Nicaragua kenda poto na ndenge ya bagabon ndenge kenda ba poto ba ndambo wana tant mwana na mwasa kufi abota na Eric ebi Eric azara chanter peu ya fala imba na ndemu ne mobu ya kata fake muna ndembo wana comprendre. Eric wana botara na Pamela. Fala longola bango mi bala orchestre. Omon. Pata basi, badanseuse ba bala basi. Amwasi. Ozo comprendre. Amwasi, le roi basi nyonso. Tango mona lati tena telemi obina soza na esprit te okokate. Vous comprenez? Okokate. Ok. La chair est faible, et c'est normal. Pour le long, si tu as des solo, il y a ma musique. Si tu as une musique, close, tu as une vie normale. Total dans la société, au moins, on a na musayo, luka musala, mais pas trop comme on s'est fait bimanayo. Vous comprenez? Total dans la vie, on a tata mo ba mukola violé moi na 8 ans. Parce que bazala ba starter. Ok. Vous comprenez? Et ça te que tu encourages ngo. Mais tu peux ça exemple. Puis à la tête que va lapider JB ba mona wa JB ndeyende démon. Tout le monde a moi mais moi na mo ya 8 ans. Donc on a pas le soir mettre là mutu ba fikela même bébé à bébé mais azo simba moi na na bébé. Vous comprenez? Mutu to bimana eza fale bando bimana ba danseuse na tangelo ba kombo na lobi yango ando bimana bango na ketcho pa bunisa abamena sa harmonie leki na mwasi na tala bundana Vanessa po Vanessa avuanga bimana fali. Vous comprenez? Abimana ba danseuse abimana pena ba journaliste. Maman. To pese ba moko. To pese ba mote na lo ba vérité. Ponga ni naza boye naza na intérêt te pona ya na yo kosa. Po ba momo ne ba vandi bongo en soi ba bi ke mono mamba lo ba mamba solo. Balunga te ba écarter mutu mo boluka ba moni problème la po bango ne ba bimisi likambwana. Bango ba intoxiqué mona tuka. Ya ngo moni ba olinga ba tia fali lokola pa. Ndeti ba mona ndeti makamne banité or ke ba bosen ke fata ou te ko sala déjà mission lo bara déjà. Fallait un homme ma ba ona lo la crevette. Fata lo ba ki on émission. Vous comprenez? Fata lo ba ki on émission. Mais tant on peut sa précision ba journaliste c'est sous souvent de ça vrai te. Oh mais le journaliste nga abeta li solo ya Shada Juma. Shada Juma ba kimisa ya okimisa na ketcho pa landa bango passe bazarana fali. Vous comprenez? On a ma soroto ba betelo yomo vivabo. Ngane na zabo jamais na ko ya ali kambo na yebi na nga mutu na makolo. Te moto tango lobi na nga likamba reine. Na bino wane za photo vérifiant. Na biso ke reine fo ye moko pe aya sa nini aloba. Pona yebite. Si réellement reine pena ndozo mwana tuka ye na yepe boyena be wana nde na yebi na ngati. OK. Pour ce talité dernier temps oyo, ces derniers temps babimisi babilo ke belé. Vous comprenez? Bango mora baye. Oh, tobeta double martyr. Bango mo baye. Tozongela subare na po babilo kana bazongela oyo zongela po ba ono so basala ki simbete. Bamoni ke bilo kana no so ba sorti no so ba sa médiatique eza kanini. Te photo bimisa bomba munene mwana tuka po mwana tuka mwana ba rumbu kota ba kisinzora. Vous comprenez? Pe kisinzora atiko tekela mwana na drogue. Vous comprenez? Atiko tekela mwana tuka na drogue.
Oye pe muto baby c'est po ya za dealer qui sinzo ateka drogue. Na kata lupango na bango, ona kata lupango na bango bateka biloko nyonso o bombe o nini na kata lupango banzora nzora ye moko dealer banango bana bangola ti ayabu. Vie na biso pe a son ama auto kufa, vie na sangiri vie Goliath Mfuja, aza mu continent drogue. Na misu na ngamo na mona kanga kisinzora. Bien biloko na maboko ba drogue. Vous comprenez? Ce que vous avez posé moi na sala ba sortie médiatique pour ba pese moi $100 et aussi la kai pa na po yo sombe la drogue. Bino so bozaki ba mikolo mo ya bien ndenge ozolo ba keno aza mwana camarade na ngabo ngabo vanda ba to sa ndenge nini ngai na kosala boye na osala boye ngande mna luka na solo la boye pour mwana na basa nini bazwa charge na ye to ba luka batinda e poto pour poteze loko te pona jibe. OK. Est-ce que poto ya ni pona jibe? Yango pe na mwana jibe li sous junior piana il faut ba pe ba biloko mususu osala omoni place bato ba kotisi omonde ba mbreyo. Osali ba sorti mo eza nyonso eza akati nyonso eza akati po babiloko wana nyonso evandaka monde internet bandi lelo te po mwana na bima ya oloba banda babotela mwana na ça fait 4 ans passé na 4 ans na nyonso eleki ana zaki wapi po sa ba émission nanya bando doser kezela nanu nanga ndo doser po babotela déjà mwana 4 ans passé na tana nyonso les cartes poani. Mais bon, on est dans le monde internet. Le logo créé les camots, on est tout le monde en baise. Et ça, on est intimement. Tu sais comme la deuxième semaine, rien dossier c'est et si dit non. Adidas ça rien à double tellement que bétinante et zakaka. Voilà. Donc, on a besoin de souka. Si on a un message clé dans votre bandit, soit un mot, on a besoin de plutôt qu'avoir besoin. Bon, message clé on a ko lancer ndeti mwana wana ya mwasi Brunette kende zonga na famille na yo bo solo la ndenge ya famille nde na moni papa na bino aleki wana papa bino lobi ke aza na posa kuta na jibe ba bengi pe famille ya mama na ena mama na bango boye bo solo le à l'amiable bozui compromis un point un trait et sili pour ata boke na justice lelo ba okanga na bango 10 à 15 ans te 20 ans te ozomona dossier a violé pour la rater soko fundara déjà. Mais tant que vous avez déjà bon dimanche, c'est que c'est inutile. Vous avez beau solo la nabino na ndenge ya famille et si les nango vous comprendre inutile batba ya mbaka osala sala ba mission ya ka lobby oye kuna lobby OK kuna lobby makamba ngo comme monotonie pour le bakali kamoko. OK. Et annonce na tinete mais message na ngai tant que Gaulois ziko to na concert na biso le 8 mars na Aqua Splash. Concert de revoir, ils ont concert de revoir à Ferrigola, botamment les 3 mars. Dans le 8 mars, quand on met un concert, ils ont le droit de fêter anniversaire. Il y a papa Hervé, tu peux ça, on peut au revoir, on a bonne chance de voir que tu la biso double Adidas Arena, na Arena ya Suisse, pas bonne chance na bango. En plus, tu as fait un concert, moi on na salon Congo. Après concert, on a des musiciens, des vendus, des pemi, des vendus pour répéter, des qui va préparer spectacle. Après voyage. Bakay, tu as un clip na soit visa et autobi m'a déjà na minute déjà comme déjà na 500 000 et quelques. Donc lelo ça ils a déjà un jour et mais lobby na 11h lelo ils a tourné déjà ba 500 000 on a vu hein. Oui, 500 000 filles déjà bandé bi mais lobby na 11h. Clip na bino visa qui kangi ou ndembo e kangi ma solo donc we kangi j'ai depuis et biman te bwana ya ngwana ndeza top ka mingi te pe bomona ba coupe ba clip ba double to ba héritier du trône ba immortaliser ba clip nyonso ba seconde chance bomona ba clip wana nyonso et bi mara moko yebika papa avec za ani muta presete mais azara na epre ba mbote na ngai na famille na nga mobimba Mariam Lusamba, Christian Lusamba, Yves Lusamba, Naomi Lusamba, Evelyne Lusamba, Fabien Moukoy, bébé Merven Bambote, Ritz Bon Ritz Joseph, petit-fils nanga Legria Bambote, Nathan Tseka Bambote ya trop, Linda Misenga na pesi Bambote ya mingi place Ozali. Na pesi vient nanga Bambote, Nikes Mananga na kati ya Genève na Suisse na pesi Bambote ya trop place Azali. Jérémy Okale Potier Bambote ya trop na yo Bogo Sienga Bambote ya trop, Batutu Barana Lyon, Docteur José Chingulu Bambote ya trop, Eclipse Lumingo Bambote ya trop. Bambote na Bagolois c'est son gladiateur. Voilà, merci beaucoup. Kevin. Ah, je vous en prie. Je pense que aussi c'est une émission. Bon week-end. Ah, merci pareillement. Merci beaucoup. Dans mon lieu de jeu, vous préparez le week-end, nous qui quoi. Là. Oui. Oui.
On a mon qui ont déjà. Le week-end est qui on a nos arros mais la bouteille dans la champagne qui fête. Ah déjà la fête de Rosana. On a fête. Voilà, j'en profite pour dire na bandeko balingara biso. Je pense que le but de Rosana wana mais c'est Bob Mboba. Donc le chargé, il y a protocole, il y a chef de l'État a organisé une dîner pour pour célébrer aux réélections à Mokonzi Amboka Torozalawana lobby et merci à Batutu Balinga Biso. Je dis un grand merci comme ça na badéconion sur la presse au Bazarana Biso. Je vois na moni Mouna Nangambo pour l'assistance et merci il y a Awachi Basu Amonia Elina Blorwase Alikolo l'Union Soana Awachi Basu vraiment c'est un acquis moni que Moninga Bosarane quand même Elina soutien Elina moni na komi na madame par rapport à soutien voilà le retour Yanzo Tuezali et merci à Batutu Balinga Biso. Je dis un grand merci comme ça na Kale Amboka depuis États-Unis d'Amérique Kale Amboka. Je te dis un grand merci. Les boss na Bosani. Le boss na biso, le boss na biso, Clovis Vimpa. Le boss Mobala Maman Doris Vimpa. Ouais. Mais oui, il est bien meilleur avec l'État. C'est pourquoi qu'il Vimpa. Vimpa. Non mais ça non, le boss a vu mon boy. Toyebanité mais na santaka émission to sala na awa ya spécial Adidas comprenant que aza père moka solo la bien makasi taka ko sala likanisi wana rozwa appartement ya robombe la batu o bakoya wana bakonike o yambi bango kolia na bango wifi ofele ba transport mamuno sono esalama na ngote vous comprenez à fond déjà mon thème donc pour le boss Clovis Vimpa. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivi dès la fin. Merci comme ça Christian Lukula Sika to papa à Paris, Mbote na Prosper Louvezo, il y a Bapeti na Katia France, Mbote na Papi Nzeza également na Katia France, Junior Amadja Vie pour toute la mission na Katia États-Unis d'Amérique. Merci au vice-bourgmestre de la commune de Maître Isaac Mokendeti Chimbi. Merci à tout le monde de l'ensemble. Vraiment, Tozawa na Gérard Diego, na hôtel les partenaires na Katia Bandal. Mbote toujours n'engeza. Merci na Arnaud Matumona, comme toujours de Messana Roussala Moussala Zalawana na Biso. Et là, tournons prochainement avec un nouveau numéro.